Capage TV. Capage TV. Capage TV. Wana za ya mutu moko te. Lobi yoko kozala te. Tanto bande kono ba koboko la bana te. Omona ka neti ba okoka po boza vivant. Ke ba okoka. Ah, ndeko na mwasi za mutu te te. Kata te yo papa. Oh, yo za teti we nenge nini. Eh ma sœur, oh ba koka te neni. Soto bito vanda. Même batei ebele onga na yako la pardon mama sentir ezo swangai. Te nazo longola bilama na miso abatu te nazo fongola de sentir o lesenga ba fufu na tongo. Sko banda tongo wana sio te sio lokasiko. Na comprendre pété potion avant de lité. Mibali ebele batangela ka basi le passé na bango. Mais basi batangela ka mibali le passé te. Oui bien on est ni dadi ça bon. Pona za mutu amayele. Osolo. Po oyambi batu amaladi ya mitu awa mingi batu bazanga sagesse intelligente. Ngana za mayele. Tangu tovanda ka mwasi na mobali. Mobali aza libre ya kobeta masolo ba ex na ye na baso ya botisa. Pena bana na ye o abota libanda aza l'aise. Mais mwasi ameka kata kobeta li solo ya oba bandaka na ye ata na bolingwa classe mobala fâché. Bosilikelaka nini? Mwana mwasi nyonso ba sente ye. Zeme koti pou. Ebimi pa. Mama Capage. Na Hollanda. Oyeba ke makamba ko sente opesa bizarre. Nandeni. Oh, nzoka mwasi so ba sente na poto c'est la bénédiction. Pour moi na ninga pesa mukanda mais a biso to fashaka. Oh. Mutu nyonso ba sente na Kinshasa a se senta humiliation. Mais mutu ba sente na poto a se senta mama na poto pesa nga zemi na nga kende na yo. Ah. Mosu kende poto, on néglige semi poani. Zemi na poto c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ah. Et zola ni samana aucun chagrin. Aucun chagrin. Multiple bénédiction. Maman. Na so moi moko. Maman yoka kolela ya mama na mwana. OK. Omuni langage o balobaka ke mwana za lipamboli na Congo impossible. Pour ceux qui mwana za ki lipamboli to komona te bana balala na victoire libanda. Tokomona te bana balala na matonge libanda. Ya beaucoup des enfants bazolela. Moi mbongo na ngana zozo na initiative plus tali na kimia te ko bakaka ban. Na lobi kanga matrice na yo. Police yango boma ngo matrice kufa. Suka na de. Obi ke yo fera te force sur la tête. O koloka te peza. Makamolo bese ya sono. On peut se maman livrer mes kabila robe. Oui. Ndeko na za loboko pété. Na bomba ipena na bakiso na kutana na yo, il faut za robe. O memela mama, po sa ela bola mo ebele. De quoi yo poza mutu nanga. Et lo ko pesa ezati, yo pesa ni. Ada na. Sima na pesa yeka merci. Lo kwa na nyonso, lo kwa na maputa. Pesa pe ya Sylvie Bongo. Azoki déjà. Mama ni mama. Maman Olive Lembe Kabila. Où y a Bisso Fondation Initiative plus OLK. Tout ça toujours reconnaissant. Journée de couronnement, pasta. Journée de couronnement, ils ont les 17. Bana ISP Gombe. Basile Cyclasse, tous en a bango awa. Parce qu'on a Sultan River, ils ont le la VIP. Droit d'entrée, ils ont $40. La Kitambo. Nous sommes à Kitambo magasin. Sultan River, ils ont pembe niwana. Pasta, on a bateau basile ici. On va lingi baya na ndenge ya cadre ya VIP. Okolo bana bango ni. Problème est ça bon, c'est na comprendre. Oye bo ozana ba. Jour le 17. To kozala biso nyonso na hôtel River na Sultan. Trois d'entrée na go simple $40.
Ça bon côté. Yango wana papa. Donc ça aussi une chiki to soki ndeko tande ni to kokota sko terrain po to tina libanda. Ah. Ouais si c'est ça le comme ce qu'on a permis kokota terrain. Terrain ça musala. Oh yoko leki na kaso la siki ba misapi que no c'est ngo sko na boulot. OK. Le 17e ça va encore Rosala. Boya to kozala. Ba témoin, ba camarade ndeko, ba famille ndeko. So bolinga pena ndeko na mdenga si chiki boya ko zanga. Yango Dans hôtel River Sultan. Nalobi ngamoko témoin na kozala. Lokwa naza président ba challenger. Lokwa biso ko ta téléphone za coaching afo ko. Cardinal Malola tika université. Oh, université munene boy na Kingabwa. Vraiment ko kamwa. Ndoko na yebite. Na biso nzela obi. Oya boy so ke boy tabe atena nzela se. Ah boye. O so ke boy. Nzela to yeli besasko poilu. E bo boye. Boy so ke betina point chaud. Na Kingabwa ke pena tina wenzambila. Ok tina point chaud. Boy so ke yango ke TP obimiti BAT. Ça bunga te? Moi te. Donc université qui toko ya Cardinal Maloula les arts. T'as l'option. Sciences juridiques, droit, sciences sociales, administratives et politiques, relations internationales, sciences environnementales, sciences informatiques, sciences de la santé, sciences infirmières, Yabatatonga. Centre de formation en informatique et langue. Ah, mais bazana nyonso. Pembedi boy to kenda ko fina na musika. Totiki ba embouteillage ya Congo c'est ministère biso ba l'échec na ba classe. Université qui to kwa Cardinal Maloula les na ba normes nyonso internationales. Tozotika quartier na biso to ke no mataka na ba biso to ke na ba retard na ba musika. Or on appelle tout ça. Tout ezawa. Ezana ba option na continuer. Ngana so ndeli kasi turo. Tokota to yeba. Tokota to yeba. Et puis classe ça na retard. Na bana bazui diplôme na biso bambiaka tokota classe moko. Tokota. Pasta. Ngana utiko s'inscrire. Rien à dire. Tout songeli nchiki. ISEM Université Cardinal Maloula. Mama bazali ba 600 ouais. Je coco. Awa. Ebonga. Mama. O ba komi batu awa. Awa. To se rattraper to ko tala ke tin to tikele ba mboka te biso to chami mitu. Awa. Mais moi ils ont la fraîche. O uta na diplôme na onda ko kuta biso chiki moko. Boya, tu sais que nous déjà, biso te s'inscrit. Réception de 8h à 15h. De 8h à 15h. Awa tu za chiki moko pe propre ba misa ebele. Et puis ba bengana bana te. Et puis comme singa, kapasi na pe assez boy. Tala makele za. Ebela ba tu bazo kendo wewe ko telima kana ba reba kenda ba ni visiter misika. O bazo ko makareta. Otali soki bana ba mi classe, bazo ka makolo ko la transport. Surtout ça. Mama o zamele ndenge nini. O zo ki na classe facile de cola social vie makolele eleki. Mais après tout ça, Simanda quartier to vandi so continue awa. Nikamba bisite mvula te. Pam okenda. Classe de vie hein. Mama, ko sana classe te. Ngana magala échec kala pona ba te trop pour na zonge na jo. Reta na chiki ezate. Mama, tala boya, ba bisi no batumine ba bima awa. Na sanzela université au kambi pepe pays. Capache télévision, merci d'avoir venu sur Zolanda Bisso, aux en Kinshasa, aux en Europe, aux partout. Nzambe amona yo abakisela o susu ebele. En tout cas merci d'avoir au nyonso bachaka biso poa ozali awa oza partout dans le monde. En tout cas Nzambe amona yo. Merci d'aba fan nyonso oya Capache télévision bozo s'abonner, bozo partager mes émissions. Tina page na moni boza mobiliser bolinga radadi toza na dadi ba mère balingi ba robe oyebi kenga na lata ba robe mingi ya kitoko banzambala o na lati o ezali super. Donc ba benga rango grand super. To ambeli hango kitoko pona ba mama ezali periko bozo mono ezali sika ezali kitoko na Parisienne Air au Rosango ezali na 24 na immeuble Empire soko matika na premier niveau et par rythme makambo yende mutasala anga ba jolibilité o pour munge ezali mo ezali mena oyo koki kolata yango olongoli periko ezali disponible et là-bas o ezali disponible panga moko mama Capache tozana dadi boni mama Capache oyebi na envia yo mais lelo na envia li sous davantage tikabo na lobi nazomi tout na question na komi kozangisa poste ya kopesa yo tikabo grande dame la patrona nazoyeba est-ce qu'on créer religion na moko te ka ya ba robe
église na yo mais bato balata kaka ba robe somo mais robe ngo pe lingi yo et puis mo simbo makasi tika boy po na tango akala to ebeka mutu alati robe oseka bandi ne ba no 3 mois 4 mois 5 mois Jozo na na débit na bande ko mono 6 pinga bi yango fille ya botaka chaque année pour robe na robe seka bandi lisno ko comprendre nzoka o créer style moko mais tant on a vendu na zongi ozo zongi sabiso lisu ya Marie Misamo parce que ser na Marie Misamo na changu abane ko lata ka boyi e bandi na likolo tina se mama kapashi nzoto a moi c'est sacré makasi nastro eko isaka biso ba fes eko isaka biso kolinga kapete nyonso biso bande ko na mibala tozo ya awa obetaka biso libaku yango na kopesa conseil na bande kwa basi bozala na ba robe lelo tozoka moi ça na 1500 kola mais robe ka moko ngape na kamwa ya na facilité ba olingi nini nzoto edesina kaka tele mama capage ninga lati ozoye ba sima na ndenge ezate ozoye ba pe liboso na ndenge ezate ozomona kaka mwasi ye wana nani ngobuaki lisusu kiango bampaka yo posala style po bomaka bampaka ponela tele obiso bana mikieto komona yo te ngai tika boy te obali sanga kokote ka bampaka po omoni bampaka pe loka bango pe moi age mati balinga pe moi nga pe age mati o mati makasi o mati sanga ongo dosa lelo très bien habillé. Merci. Bandeko, bosoma ba robe. Omoni robe oyo. Ato latino soutien te. Et yo kate, eza robe te pim. Yo linga activité. Maman, omoni po meza nini? Mama Kapash, oyibi ke na tango akala to bane ko sala compétition à bassin te. Mais là on a ba quartier ba te ba sala compétition à bassin. Et pourtant ce ko so la tano robe no ba to ko ba bassin na hotel. Vous appelez bomba. Et mata ata bibière. Et ata bibière et tel yo. Ba to ko ba tel libumono jo mi. Ba ko libumono lite boye kitoko. Donc bombi libumo bombi nyoso. Ozomona. Na bana pe oza respect. Na bana pe oza respect. Na moi famille mobali ba ozo. Famille mobali oza respect. Ba camarade mobali. Na place à rouler ba ko envio na nini ba ko envio na nini ba femme mariée ba homa pantalon collant sikoyo ba ça dit de là on peut biso il y a beaucoup de filles ba sala mon encore pourquoi yo silisi kola ta kola okomi kotala tala boina itala tala o lingo mona nini kuna na c'est mon kongo to mona ngo aotala bas tala ba brutalité na ngana zaka aotala bassin ce qu'on a tout na kabuta yo lati robe otala pe na sima te mena tala ka otala ka me konga kola ndena chasko na se na cycliste otende kola na se est-ce que toko mona félicitations. Merci. Bien habillé ma sœur. C'est ça. Tout ça bande konayo to sala déjà famille. Si. Oui biko koi sande konayo na vie ya bolingo eza kitoko. Mabe makasi. Parce que tango boko bima, mi tuna sko question. Respect ya kala. Na ya sika ese kozala po bato bele ba mi bo mandengwana azana sœur na yebie mais po saka meka mungwa ebele okomekela mungwa nini et là tele atira pe ba camarade ya no mobali ba camarade ba koki pe okwisa ezara bongo ozomo ndo monaka oyaka kotala moninga na yo mais papa na banga komi ko bima na yo okwisi papa baninga okwisa no kwa baninga et là tele mais na sali constant mutu nyonso oyo atuna nga soki obala to balate bazalaka na ba 65 ans 70 ans eloko loba ngo mingi ya kolo balingi yo respect ba yebi kana se respect te balingi pe na ne mususu na nenga ndeni e bonga na mona ba otende ka yonde yonde bugu mesa na bango komsukani na vandi boy elo mona ina lobeza kiti ya tina de o saini do yo mo yebi ngapona yo Nzambe libisa ngamboko eza mboka boloka
tika bilo ni ce côté là bengena kana mwana ana kabashi na super linga kaba asomba taba oui lo bongela ngena ngo bezolo ba ya asomba pe ba robe na bana na pona mama quand ça ngata na parlement na ba député honorable ba no somba ba robe super ba sombela ba maman ben oui pour ba la ta te ba maman honorable ba maman pe honorable ba siliki ba bibilo ko ko lebisa ba maman mikolo ba papa ba ko landa ba na nikie maman kale sala ki moi si honorable moi si a pasteur robe liputa ba benga libaya ba changer ba lingi subilo ko ba kama pardon pesa mbote pesa mbote bando banda buzo ba makasi voilà na pesi bino mbote tolingaka bino mingi kasi na kati ya bolingo tozola accepter na bino mama kapashi dadi tango zolala na sima ya kobondela nzambe bakisaka liloba oyo tout peut arriver tango zolala obondeli nzambe ozolamuka ozolala lobaka tout peut arriver si mama kapashi dadi semaine onyo se silelinga na ba cimetière nandeni bato mususu bamoninga na ba cimetière bazokasa kwa na ke osimba kisi ndenge nini ye na ba cimetière bo ake kosala nini na meki ko discuter na bato basalaka na ba cimetière balobi papa keba na biso esito ya avayo tika bo biso esito ya avayo omoni oyo bangaka na vie eza na bato bangisaka bango te OK mama souci o biso to yokaka na petre ndeko na ngai être cher toke ko kunda ye toke ko tika ye yo sa na souci mutu achimolaka libulu mutu asalaka na cimetière elobelaka susu eloko te po ya mona bibembe ya sorti na sorti ba ya ko kunda mayo ya meli akokitaka likolo ya tom sani ya fufu bazolelaka likolo ya ba tom oui bayebisinga balobi biso esi toya deja yo ndo ye kaka lelo oyo ebangisaka biso eza na bato ebangisaka bango eza ata mokete mama kapashi bajeune bazokufa ces derniers temps bajeune bazokufa ebele na bangi mokili e mama tia yango na motu na yo soki nga na yo tozalaki mingi na vie ya ambiance mais peut-être lelo toza te ben oui parce que ambiance ezali pe moko ya ba circuit ezobomisa bato ebele makasi cimetière ekomi ba jeune 27 ans 23 ans 24 ans 19 ans 21 ans 22 ans Zambé kalezalaki boni bino santé ces derniers temps bato bazopesa kaka mes condoléances makasi mais ça dit mes condoléances kalezalaki maman omi tout na question pourquoi on a présenté mes condoléances on dit présenter hein ouais. Pourquoi on a présenté mes condoléances ya lobi na ngai merci pareillement c'est que bango bazui ebembe biso pe tozui ebembe ouais tiens bonjour c'est-à-dire ebembe komi moment nga nazo présenter mes condoléances na okasa yo kolobo suka na merci mais lobi merci pareillement c'est que biso mibale tokufeli bozui ba matanga bozoko wa ko se maîtriser te douleur aussi la te tika douleur si la bino na komo na Yesu amen douleur yo zanango ngape na zanango mama kapashi tadi tozana ba sorta ba liwe belé liwe zakaka moko mais ça dépend ya titre ya mutu titre ne mutu zo différencier biso mama kapashi tadi tokufela kana biso bato to monaka si nazaka siko so na vani natali journée mobimba so na tamboli bato babelelinga 1500 personnes baza moke 3500 personnes on a okanga na bango photo na journée ka moko so na bina bima na balabala na mituna ka ba question mko na kozala te biloko wana sabu ya ekendaka esili célébrité na biso
koyeba na biso mbongo na biso mapangu na biso mituka na biso okita omata ekotikala makasi. C'est pour cela bato mbongo ebele okasekola esa bonga yoka suscité ayoka ka souci et muto mbongo alingaka age kita e matakate makasi. mais par la grâce de Dieu age kita kate age sarani e mataka age muteza ko stopper so mutakufi tokotangelo lisu ya viva tokomi kotangelo ya se ya mabele depuis qu'il est parti il a totalisé 2 ans. Il a totalisé 3 ans, 4 ans, 5 ans à Kokisi Bamboula. Tala dernièrement, on a publié Papa Luambo Makede à Kokisi 40 ans. Na Sama Belé. Déjà 40 ans. 40 ans na Sama Belé. Mituna question. Tant que papa n'a pas fait un âge, maman 40 ans faire fier. Ah. 40 ans. À Koufi en 1900 combien? 80 combien? 40 ans. Ah, papa. On a appelé ça que des 86, 85, 85 86. 80 combien? Combien? Bêta 89 les a combien? 89 le 40 ans. Maman, elle est qui 30 ans? Elle est qui 30 ans? Pour moi, na 90 ans, na 35 ans, na 90 ans, le loba koksi 35 ans. Bana 90, bana 1990 le loba koksi 35 ans na noto za oyo. Et Kimbango, les 40 ans. Et quand ça t'a 38 peut-être. 36 Jobeta. Jobeta na internet. Donc, on a évité. Innocent à quelqu'un. A contrôler la partie internet. Tu peux voler. Ozolanda. Ozomona maman Kapashi. Vi. Koya. Ngana sepela na ngote. Ok. Mais. Na meseni. Na lingi suko zonga te. Ok. 35 ans, ouais. C'est déjà beaucoup. Na Sama Belé. 35 ans. Moi, na 35 ans. Maman te. Maman. Papa te. Papa. Classe Sili. Ouais. Abali Papoti. Oui. Bandeko. Ce que tu as dit, solo aboye, maman Kapashi. Souci. Peut-être pas na biso, bato tozo lo bango tozo on est na moi pepele, mais ndeko moko sa bandi ko kulema ya miso. Akanisi papa azaki cher pona ye. Akanisi maman wazaki cher pona ye. Ba courage ebele bandeko na ngai. Na souhaiter ba bonne guérison na ba congolais nyonso bazo bela. Nzamba zala na bino. Toki mambango tolia ata ba souci ezali na restaurant Dadjo. Kuna na oningisi muto pona ni le 12 octobre 1989. Pourquoi Bozwanga ou quoi moi le 12 octobre 1989 combien? 35 ans. C'est jour pour jour. Boki mambang na restaurant Dadjo bolia bomela bolongo na ba souci. Bokolia ki toko na kata stade des martyrs. Na entrée 11. Komona mwana mwasi moko azawana yenda azali responsable ya restaurant Dadjo. Na lingi boke na kolia kuna pamba te po. Soki obandi kolia na restaurant Dadjo o kata na musapi. Ngana kenaka bikenda kenda boye kande to kenaka na loyenge. Mais mukolo na lie biloko ya restaurant Dadjo na tikala fan club. Autant on lie sukuna pour la deuxième folie ni. Na lie ki ngombe ba katelinga ba kwanga. Ah. Mais le quoi forme ba Miss Girl. OK. Na pesi restaurant Dadjo bino nyonso kuna na restaurant Bambote tata pa molabino. OK. Bon, merci na Aimé Ponda Dollar Boss pipo nzenga mbongo akisi. Akanga pa komba ba. Merci na ba nyonso bozota la biso parisien Djika bientôt asana bino. T'es na congolaise. Te kombo chanza kaka. Attends moi quelques minutes. Djika fondé. Po biso ne bato yaka na ba terme wana. Basutukela. Makasi mama tala. Basutukela peya batu. Tokima exilé. Voilà. Mais le c'est comme si tu vas na biso ka boye.
Oza na thème to likamo ko. Toi na thème. Et ça thème tu ça ka sujet ka normal. Et à thème. Ah. Thème moi ko bete émission to ta ki osuki ça on ko développer mais na bo ko développer. Ndo bomba ki yango. Obwaki yango lelo. Nazo boaka. Maman azolela, mwana pe azolela. Eza kwa ngana azolela. Dodo na kimia pe basolela et Nicolas Tsani pour na sepela na makasi ya on a la télé un grand super na de quoi Unishi Banze la fleur du jour femme intelligente to kozala na ekuna kolela ya mama to pe kolela ya mwana ils sont très puissants ya on a bien uta ouais ya fait des signes ni ya tida ko ba vidéo oh papa mwana nga kufi na sida zene yo yebani makasi bato ebele otambola na bango ngana eyebi te ngana monika mutu moko atineli nga video yo kati te mutu moko atineli nga video alobi tala papa ya mwana ya ndeko na yo madame Kapashi akufi na sida autaki concert ya Shikito ake kobetanisa mutuka na 1000 akati moto ngabi Afrique du Sud wana mboka nanga na bengi bayani kini ya ba unbox babi ndenge nini Kapashi abota na mutu Afrique du Sud so to yebate obengi na bayani na bengi trésor muchi fondation muchi na bi kondo kiti na tindeli mamba photo abana botala no elongi ya mutu akufi botala no elongi ya bana babi tete to yebi ndeko na biso Kapashi na makambo wana te baboya ki yango makasi na benga même Mohamed Moleka le seigneur de la ville na bengi Ridi Boyoko na bengi madame Charity Moleka on a des robes ko mutoki na Afrique du Sud ça te non tinde na ninyo non tinde na agence tinde na agence yepeda fazwa te fazwa Charity Moleka fazwa madame Charity Moleka masa pembe akota ngungite na ndako nasaka na oya papa pesa ya papa na auto tinde la Europe yepeda fazwa grand occasion musu yango wana fona tinde photo zonga pesa mboka musu na ko fanda peka bona ni mission to sali ngapi na latika robe na cadre publicité te na bité ke ngana komi bataba defo na lata robe mais omoni pib ezande bolata ba polo na ndeko na John siko ngai pe na kota la te to sala publicité robe te na meki ça na meki ça tala bilo mususu na koma ko mona kana ba application mko musu na yepe boye o meki ko leta na robe o chenga plante o décorer ngotala so na zaki mwasi non ça mta ba idée et c'est ba idée de konanga mwasi ça lo bien quand dans na forme ya BBN no de ba ça te na BBN te na lo ba côté longi ndeko na iseke o ngo repese nga ka chomba ba ke nganza mto ya BBN mais o moni joano sangwa yaki na ye na ndenge pa sima nga na ko le kai ko singa mte mande bo on est na tout no ka mani ya BBN te bon sango aosala mosala na ye aza pe mutu aza na baguna ye aza na badelire na ye malgré bato bakritike balobi nde bakokoloba totika mudamu tasala oyo eza kosa motema na ye bon tomoni ka nsima kake gi nde tika azoninga avanda avandela biso bo yipi namonaki yo te mpo nga na yebeka ake bokende osala na ye kaka babiloko wana gi mpo namona ko nasala gym na biboke osala kaka gi jo akendeki te yalinga sport ye amela masanga alia alala amela tembo achange bagu ye aza na moko te par rapport à la place en fan Seigneur nanga kolela ya mama to pe kolela ya mwana c'est très dangereux tikabo nalobi bien lande lokoyo ba mama boyoka kolela ya mama to pe kolela ya mwana ebendaka pe malédiction tikabo parla na nina loba nini ba papa ebele to bandeko mibali ebele lelo actuellement na Congo bazo souffrir po bazo lelisa ba mama pe bazo lelisa bana. OK. Yango na bisa ko na biete mikole ko ya to kolobela kolela ya mama na kolela ya mwana. OK.
mokili eza na logique des choses nango lola pe bonzambe eza pe na logique des choses nango makambo ebele oyo osalaka na nkuku oyo presentaka bato bamoni yo te me nzambe amoni yo vraiment osololi makambo ebele oyo leta soki akangeli yo akokatela yo etumbu ya monene leta akoka komona yo te me nzambe asalani amona yo me nzambe mpe akatelaka yo etumbu me moyemonana eza te ye na dage elobaka ntango tokendaka kosenga nzambe bolimbisi arapelaka biso so mabe na biso te ntango tosololaka na nzambe azongisaka biso lisu te na oyo eleka ya yokaka kaka biso me yo nde mutu salela oyo elobi epa ya nzambe nakoteya me nakoteya ndenge moko te na bato nyonso polite eza vaste omotona bakenga naza liteya seke liteya eza vaste bateyi mpe koleka nga bazali oyo bakokoteya bien bosimami mpe na parole bosimami mpe na liteya mais lelo actuellement na Congo mama bato babebisi liteya liteya ekomi en désordre liteya ekoti na kati ya bisi liteya ekoti na eke na balabala na bawenzi makasi liteya ekomi facile moto nyonso akomi kaka na posa sani ateya sukilote église bato bazobetana lelo makofi bazowelaka bango basani bateya nani akoteya nani akoteya moto arapidité mbangu na mboka ya facilité tia bangar banda kobeta mbunda mpo na nini na église mare bapesaki chere te alobinga mpe nake osani nake koteya nake osala église kasi na mikolo ezoya bakokangela yango bato ebele mpo bato ebele bakolongwa na sentiment wana okende koteya na koteya koteya ekomi mbongo ya facile bato ebele bakaisaka soki ateyi bapesi ye mbongo ateyi malamu koteya nyonso bato bapeselako mbongo ezalaka ya malamu te bato wana nde bavandi na ba bazokomprendre ke liteya oyo eza mpo nzala ezobeta ye makasi abimi aye koluka mbongo apesi batémoignage ya lokuta tika bato ya mawa mpe baza na lokola esprit eza faible bazwi mbongo baseni bapesi ye mama Kapache omoni nga na biso tobi tovanda memi bateyi ebele oyo nga na ye kolakisa pardon mama ceinture ezoswa ngai te nazolongola bilamba na miso ya bato te nazofongola nde ceinture olesenga bafufu na ntongo banda ntongo wana esi yo te eso eloka siko na comprendre pe te position na vandeli te na fongoli nde ceinture ndeko nango kasi nebimisa yaya na télévision bokango chaîne oyo te te bilo musu babimisa na miso obana kosela ngo pene mama kokanisa te nga soki na vandi problème moko ezoleka na famille chrétienne naye kokitisa mosala nzambe moko naye kometisa mosala nzambe moko kosatendre te ke basala nzambe wana baleki nga na oteya liteya eza don eza grâce babotamaka nango parce que omona mokili eza na bato ebele aza na maloba na munoko nde tolobaka ke eza na moto mosusu aza na esprit d'écoute mais ya kocommuniquer eza te eza mpe na moto mosusu aza na nyonso mibale aza na écoute aza mpe na communication ayebi koloba bamo liboso ya bato parce que moi liteya fo miyeba omona kati mama bato ebele baza na erreur wana amiyebaka te mpe ayebi niveau na ye te ebele nga nzambe akokotondisa nga na liteya mais fo nayeba ya des mots eza bamo ya koemploye te devant bato elingi koloba nini anglais balakisi ya nsima ndako oke na pays moko ya anglophone olingi kaka oteya na anglais to olingi olakisa bato ke yo oza danger oteya na anglais bainterprete mama Kapache komisala te parce que omoni français otolobaka français eza vaste français eza molai makasi eza na bamo mosusu ya français omoni bana oyo babotami bakuti français na ndako bazalaka na facilité ya koyeba ebele
Ok. Mais mwana oyo akeko yekola français na école. Na ndako baloba français te bazanga ba difficulté biloka mikie. Tato loboko nzungu na français ebine babenga ngote. Nzete afufu na français ebine babenga ngote. Libo kapilipili na français ebine babenga ngote. Makala ebine babenga ngote. Yake kuna batangseka ba géologie, ba botanique, ba maths physique, akeko kanga biloko wana. Mais il y a des fois na kati ndako boye biloko mike ezo compliqué mwana. Si si. Yango moni mote il faut yeba ka pe niveau na yo. Oza mutu ya niveau nini mama mutu akosa yo te ngai ndenge na telemi boye soko pesi ngai église ya voici l'homme na telema na teya na koteya mutu ko regretta ko sala te. OK. Soko pesi ngai église ya apôtre Mutombo na teya na kotelema na teya mutu ko regretter loko te. À part ba principe pastoral oye sengaka mutu fole kana affermissement bateya ye batia ye maboko peut-être boko za na doute na ngai po na za mutu ya doctrine na bino te. Mais ngamoko na ebi place ni na leteli na ba affermissement place oyo balakisi ngai parce que balobi ete okoko za na don mais faut y kola pe normalement to bakisa na auto za nango c'est biblique. Si si. Mboka na biso Congo mama Kapashi 75% ya ba mama si lelo bazo lela. Nande. Landa te? Non, landa papa. Na beta un coup. Moja. Na Swahili moja. Waniko. Ba kobenga na se. Mama Kapashi. Ke bana dadi nkomsusu ka ko na sa ko se ko pe moja bana da bilo ko baka bana da ko makase o ko landa mutu arate mokonda moja Congolais. Landa ndiko na mwasi na Holanda 75% ya ba mama bazolela eza likambo ebanda lelo te depuis l'époque ya Kasavubu Mobutu, Kabila le père, Kabila fils, Tina Fachi. Follow papa na biso, Tina Fachi. Papa na biso, Tina papa Fachi. Boni maman. Maman très bien. Maman est cara. Maman Zali. Pesa mbote. Na ko pesa ye. Maman ni maman Olivier Kabila. Faut de la maman robe. Ya solo wana. Oui, bon Kabila maman Olivier Kabila robe. Et bon yo rose la au faut de la yo qui pesa e cadeau. Alors c'est pas ma case. Pesa robe na ki pesa. Ouais, et ça bien ma case. Et ça après. Oui, to faut pas to nganan. Te ngaza kana on da stock ebele. OK, o pesa nga robe. Déjà si na lancé maman mwana na yo Kapashula, maman Olivier Kabila, mwana na yo andimi akabela yo robe. Ba robe o ba te belé ba sombaka yango partout. Nabo moto boye. Maman Kapashi, maman to sala ka kaka ba surprise. Ouais. Po to zana biso na o ya ko pesa. Alléluia, amen, alléluia. Alléluia, amen. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, le rendez-vous est prise. Rendez-vous à Moko. 1er décembre. 1er décembre. Italia Power Service, Azoé Labisso, le frère Michel Bakenda. Nous avons clôturé l'année de la présence de Dieu. Nous serons donc dans la salle Moustéos Perico. Je vous invite à prendre part à ce grand concert où je serai accompagné avec tout mon groupe. Les billets sont déjà disponibles. Merci d'acheter. Venez de partout. Vous êtes à Paris, Bruxelles, vous êtes à Liège. Venez de partout. Ça sera pour ma toute première fois de faire un concert à l'espace Schengen. Le 1er décembre en Italie. Baya ebele et non pour la frère Michel Bakenda mais pour la kokumisa nzambe oyo akomisio quand même en décembre mingi souffre de vie ezaki mingi ata les premiers yango bamoni yango mais yo ndeko na nga ozala Italie ozana pembeni ya Italie. En tout cas, rendez-vous ezali le 1er décembre. Alors je serai très content de vous compter parmi les nôtres. Que Dieu vous bénisse.
yaka kokumisa nzambe yaka konetola ye yaka kokumisa ye na bakombo nyonso à travers mosalela ye le frère Michel Bakila. Numéro eza wana parce que billetterie eza déjà ouvert somba billet na ye contactez biso na numéro oyo nzambe akozanga te kopambola yo le 1er décembre. Claudie Cara, mille merci. Que l'Éternel vous bénisse. Makambo le baiser à sono. On peut se maman livrer mes Kabila robe. Oui. Ndeko na uzalo boko pété. Na bomba ipena na baiki so na kutana na yo, il faut za robe. O memela mama, po sa elo bola mo ebele. De quoi yo poza mutu nanga. Et lo ko pesa ezati, yo ko pesa ni. Ade ana. Singa na pesa yeka merci. Lo kwa lo kwa ni ngama puta. Pesa pe ya Sylvie Bongo. Azoki déjà. Mama ni mama. Maman Olive Lembe Kabila. Oya biso Fondation Initiative Plus OLK. Tout ça toujours reconnaissant. Nabota kuna tobosani. Oui, maman, moi na yo kapache, bakoko na yo, babotamaki na chip na centre hospitalier Initiative Plus ou maternité, on a 24 aboté la ki wana. Kasi lelo to kanisho to lobi maman, ozalaka na nyonso. Tozo mone logo to pesa yo te ba cadeau mo resila na biso mayele. Ce qui te lobi to pesa o fleur, oza déjà na fleur na ndaka. Siko lo qualité ya oyo, ezalité ya oyo kolela ya maman. Voilà. De to reconnaître ba maman na likamwa motuya to pesa maman robe. Suka. Maman. Na omona yo ndenge nini pona pesa robe. C'est ça. Dimension de après c'est pessi. Et le pessinga de passi po omoni robo ndezabwe eza peka matolo Pro Max. Ben oui. Nako ke nako boye ndenge nako zongela nako zonga différence na oyeba te. Ce qui est allé que bois qui ka likolo ayambi et ko kitela ka mama kuna place azali et ngesa la kitoko makasi. C'est ça. To komika akombo na yona kombo na ngai. Ke cadeau e uti pa ya mwana ya mobile na mwana ya mwasi. To tindeli yo to tindi dès ta poste. Dès na poste. Pour na minute yo na ebité. Na landa mama na gelem na betaka porti. Tona landa na kinga kat na kota ka na loyenge bo fongola ngana eko tikela mama cadeau. C'est ça. Merci. To lukaka solution. Nzamba pambola yo. Ciao. Mama kapashi accompagner na manzembo wana mama ni mama Olivier Kabile Zambe yipula na nzembo nalanda ya kwata yo yebi. Merci maman to kanisi yo lisusu ouais faut kanisa mtamalam bakanisa kayi miso tuza reconnaissant makasi to balukela yo te mama we comment na batu msozo leka na télévision comme maman kimie na monoko mais soko tali vie na ye bula mo maman eze belé ngana zo kamwa comédien le guide télévision bo seni comme maman Olive Lembe Kabila azolo ba maman oyakala. Est-ce que maman kala zana kombo maman kala zati ti ou non to boyité ninga balobaka na présidence ancien première dame maman Olive Lembe Kabila soko lobi bongo nde salini olongwe yo tezaka flatterie o etinda biso moi qui surtout bino na flatterie nde makasi nga ko tianga na flatterie te nga na za logique no sala musala ndenge sengeli yo za no mwa malamu tokota na sujet sikoyo kolela ya mama pe kolela ya mwana trouble moko ekoti na minute ono mboka ekenda pi trouble et yo ke sengo ya bientôt na mona mama oui bike na comme si on a raisonné pourquoi maman zo memanga goma te azo memanga Lubumbashi te bon problème ezate on trouble voyager ke yesi trouble moko ekoti na minute ona mboka yebi comme belé batisila ndambuko jamais to chandane gazi jamais tant on va le pas qu'on a mené pas ma capage on a ko papolela ngo penza bato bébé surtout na église na ko beto bato lengo na papolo na nyatio na ko ici yo okota hôpital e baleka uki
babisi babimi mama kapashi kolela ya mama eza mulai pe kolela ya mwana eza mulai. OK. Na kolakisa yo ba avantage na ba désavantage ya kolela ya mama. OK. Okoki pe kozala parmi bano pe balela. Si. Okoki pe kozala parmi bana oyo bobokomi na mama oyo alela. Wa maele. Na lobi bien kolela ya mama pe kolela ya mwana. Eza na mama mususu azolela ka koleleze ya ye moko meza ya mwana te. Pourquoi kolela ya ye moko to bandi wana? Bozana mobali. Bozo préparer vie un jour bobalana. Bobani na tango ya passe. Nazo pesa exemple beli na lité ya oyo. Nazolanda. Kaka ninga bobani na tango ya passe. Mobali lobi nango azui. Abosani batanyonso obosalaki na ye. Achande na ye makanisi. Akei. Boboti te. Nazo lo babielanda lité ya. Boboti te. Yango na bengi yango kolela ya mama na premier degré. OK. Non, na troisième degré plutôt limbisa. Kolela ya mama na troisième degré za ndenge nini? Pour moi lité na zote ya bato ba yebi bato bazaba ba docteur de la parole de Dieu. Ne ba comprendre. Mais mutu asaka mutu ba ni makambo nzambe lobi ba ko comprendre ngote. Kolela ya mama na troisième degré, tope na quatrième degré, eza kolela oyo, mutu atikeli muninga charge te. OK. Mutu atikeli muninga charge te, bo bandaki, malgré bo umeli, fiançailles bo sali 15 ans. Ceux qui bo bandaki na 20 ans, au combien na combien? 35 ans. Au mati. Au mati makasi. Ceux qui bo bandaki peut-être na 25 ans, bo sali 15 ans, au combien na combien? C'est ça. Sikoyo, moi si oyo a oumeli déjà une expérience il y a qui fiançailles il y a 15 ans a totalisé 40 ans ko kabwana na ye eza douleur ou l'équipe a douleur nyonso pour na âge wana oya comme nango 40 ans ce qui est tanga ki atanga ki bien asa licencié et comme défaut. OK. Akoko kalisu ko trouver te parce que mibali ebele batangelaka basi le passé na bango mais basi batangelaka mibali le passé te. Oui bien on est ni dadi ça bon. Pona za mutu amayele. Po oyambi bato amalade mitu awa mingi bato bazanga sagesse intelligente. Ngana za mayele. Soka bakumbu. Tangu tovandaka mwasi na mobali. Mobali aza libre ya kobeta masolo ba ex na ye na baso ya botisa. Pena bana na ye o abota libanda aza l'aise. Mais moi si amekaka ata kobeta li solo ya o babandaka na ye ata na bolingwa classe mobala fâché. Bosilikelaka nini? Ngai naza libre. Na ebisaka mwasi na lobiete. Na lingio na âge à 12 ans te. Mwasi nyonso nga na lingi dépasser 20 ans. Na tika kaya se sentir à l'aise. Pona nini lelo ba quartier otobota mito yeba na kapena na quartier. Ouais. Ba ninga na nga ya classe, ya primaire, secondaire, humanité, universitaire. Tokoko yeba na. Si. Okoko privé. Tala ezana mibali bazana bazuwa moko. Okomituna ona bali ngando. Tona bali léopard. Ozuwa ya léopard ezaka ka panza ombala mo makambo esa nini? Esila. Baze belé. Dadi yo zazuwa te hein. Ngai nazaboye. Nakosala zuwa. Mais nakosala zuwa moko primaire te. Primaire et ni secondaire hein. Primaire et nini. D'abord zuwa o eza trop primaire et nini. Moi si na yo apesa ba garçon mbote te. Moi si na yo na quartier na lupango bovandaka a solliciter bana mibali te apesa bango pe mbote te soka monika mwana mobala beta nini kara ezalaka te
wana komi bizaleli ya mibala mabe. OK. Kasi ngana zo sela mwasi zuwa na niveau nini. Ke mwasi ya muta zo tambula garçon moko yeko beta na mukongo. Na mona yo kale. Ba pesa ni mbote. Eza mabe. Non, femme responsable, comme vous êtes là, si vous côtoyez avec un jeune garçon, vous êtes une femme mariée, salutations seulement. OK. Ah, mon ami, comment vous allez? Il y a longtemps, au monde en a ma belle cara. OK. Mais où est commis? Bon, personne n'a bisé. Bon, il y a mani mouké botalani. Eh, camarade nangaye. Eh, capable je comment bon, personne n'a pas bon, attends 6 fois, n'est-ce pas, ça 5 minutes. Et c'est ça respect. Ngai, zoua na ngai, ezo yaka na makambo, et ça respecté. Ah, OK. Mais oh, est ça normal. Salutation. Et ça, le col en est ngai. Maman Kapache, basi bazali eza na ba femme mariée. Na mobali na ye. Bango ba vivaka loko aneti. Basa na bango ba marié te. Makasi. Ok, mona pe mwasi pe na pokwa ke boîte na baninga na ye. Mobali pa ke baba mias na baninga na ye. Ebele ba vivaka ndengwana. Ebele, surtout ya ba jeune. Omoni makambo yo. Toloba lokola teke tozo tonga batu mais toloba bakambo ezoleka ba réalité ko batu nde ba changer tolingi te éthique ala ndé légèreté l'équipe makasi toye Maman Kapache Daddy ba mama ebele bazolela pe na buzoba na bango. OK. Mususu bazolela na ye na voix normale. Omoni biso nde toza boye kangi eloko na zo ebisa yo na biso ba Congo nenga na vandi boye okoko ya ko bala ndeko na nga mwasi pa ko tuna ngai noko eme omoni mobali wana ndenge nini normalement biso toza clair. Omoni mobali wana zui. Ebeba. Ebonga. Etali bino. Biso to saka bongo. Biso to lobaka teke. Libale oui eza ya yo. Pourquoi soke ngindi olukaka biso? Ndeko sa bozande ko nanga mwasi. So we ko présenter nga mobali na ko ebisa yo Kapashula. Mobali wana yete. Yo moko gérer ye. To ko kana biso yete. To mona na biso mibali me wana te pakabataza bakabasele koya na mai ovandi na mwasi tolobaka boye mwana mwasi nyonso basente ye zeme koti pu ebimi pa Maman Kapache. Na Hollanda. Oyeba ke makambo ko sente opesa bizarre. Nandeni. Oh, nzoka mwasi so ba sente na poto c'est la bénédiction. Pour moi na ninga pesa mukanda mais biso to fashaka. Oh. Mutu nyonso ba sente na Kinshasa a se senta humiliation. Mais mutu ba sente na poto a se senta Maman, na poto pesa nga zemi na nga kende na yo. Mosu kende poto, on néglige zemi poani. Tele ndeko na nga ndeko mwasa kende ka poto na zemi. Ya nino. Mbala liboso na mona mwasa so kende poto sans zemi za yo. Voilà ki. O metuna ba koyebisa yo ba gloire yo langi ba kende na ba zemi. Pose katanga sengo. Oh, blogi ya pena kinana zemi nzela ya Grèce. Italio na nini? Ti non rappelo ka lisola ndeko na. Italinga na nini? O kasi gloria botam na mama leginga na mama koloto. O ndo bando ya bandalo wana ndeko no. O ndeko na ngai. Cousine propre. Oh, kasi ye muto abenga nga lobi ya ko leka pa France Temai. Za gloria. Oui. OK.
La maman des garçons. Zemina poto, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ah. Et ça, n'a aucun chagrin. Aucun chagrin. Multiples bénédictions. Maman. Là, c'est moi, mon corps. Maman yoka. Kolela ya mama na mwana. Ok. Omuni langage o balobaka. Que mwana za lipamboli na Congo impossible. Pour ceux qui mwana za ki lipamboli, toko mona te bana balala na victoire libanda. Toko mona te bana balala na matonge libanda. Il y a beaucoup d'enfants bazolela. Si, mais on n'a pas. Ah, non, catalité, ya. Il y a ma casse, il y a dimension. Ok, Nicolas. Non, catalité, ya. T'es catate. Si vous avez vu moi, na sali pambo, ngana yebi si madame na lobi kata suka wana. Nazo ba su esenga bana te. Comment etanga mafuta te. Donc na ko lukisa nga mbongo e no so po bano bale ba fima matama. Na yebi se kanga makisi na yo. Na yebi siye. Yo pena. Moi mbongo na ngana zozo na initiative plus tali na kimia te ko makaka ban. Na lobi kanga matrice na yo. Police yango boma ngo matrice kufa. Suka na de. Obi que eu pegava te força na tête. O colocar te pena. Kolela ya mama eza nini? Mama kapashi. Oyebi likambo yo esalinga pasi makasi. Kolela papa, na pas kolela papa. Papa c'est là. Oyebi ke nzamba sepela na kolela ya papa te. Tika boy. Et puis ça nzamba kanda. L'homme ne plaira pas. Bala kolela te. L'homme ne pleure pas. On a son conjugal de façon. Mais conséquence ya kolela ya maman, retour et pas ya papa. Maman Kapash, est-ce que vous avez que mobile oignon soit sali au mabe, soko bukali mabobuki mabolongo pona yé, et ça très difficile pour venir y chanter. Ni ba les bello zo mona ba réalité belé ba okuta na mo ya pasi. Et ça pour maman moko azoli na bana pona yé. Tolo baka na zoni sona chéri sente. Tolo baka boye. Awa ko wana ya Congo ya potote. Ya liboso eza erreur. Yami balé. Yami baleza que ta volonté soit faite. Yo moko sepeli. Moi si o asana mobali. Ouais. Babala na te. Zema liboso soke koti. Batu balobaka yo ba sente lisusu. Soki kombo ako sente et yaka 2 fois 3 fois po soki ozo chanter kaka mibali. Mais soki esa kaka même mobile bagoloba abotisio lisusu to bobakisi lisusu langage echanzaka. Ouais. Osololi. Sikoyo ndeko mobali ovani na serre na ngai boboti ya liboso fala ko tika yi atika la tana charge ya moko obakisi ya mibale otiki te oyebaki bien ndeko mwasa sa langage mabe impoli respect zate amankaka yo pamba boswanaka muke mwasa zongi pana bango yo posonge pana bino muke mbongo garantie esili libale kota matata ndeti nazana muninga nanga moko mwasi na ye ayebisanga bwalobi dadi na okamwa ti osali na mobali nanga inane mobali nanga sala na camarade 6 mois te faut pas bebana Sko tala libala bongo mwasi nde mutazo ebisanga bongo sko tala libala ya bongo mwasi ndazo ebisanga ke mbala liboso na mona mobali nanga sali na muninga inane oza moteme po akuteli na mobali oyo bolata ya critiquer la tel nabino bolamba ya critiquer lambel nabino botambola ya c'est dit muto sala makama kitoko na mokileza kaka ye ya bino nyoso osala keza mabe mukolo na kabana na camarade wana motema na nge sepele na binza mina pema na moni ya minene adefa tika boy master na ngana nyongo tika mage na taka komote me place azali
Abi muto yo ala de la likambo. Masana ngana na nyongo. Sakanate. Kolela ya mama. Pe kolela ya mwana. Ite kitoko. Eli koloba nini mama Kapashi? 75% ya ba mama ba leli mingi na République ya Congo. Banda Congo ezala Congo. Batu ba leli mingi eza ba mama. Ba mama bazolela na moma nini? Yo kana ibisa yo. Na Hollanda. Kapashi kanga liloba ona zoloba. Na kanga. Mwasi oyo boboti mama. Oyana batu koze omuna vie yana mutu musuko luka to zela chanze. Ningo zo zela chanze wana. Si bozo umela. Bana bozo umela bana pe basani bazo bakisama. Mwasi oyo to pe couple oyo bokomi na bana 4. Ate mwasi za lokoso. Ate mwasi za muyibi. Ate mwasi za ndumba bovanda. Ba couple bongo ekabola kango lisusu te. Lande loko na solo ba mama. Si. Oza un peu distrait. Okolo na linganingo yambaka parole. Parole oyambi yango pe na bien. Na biboye. Mwasi nyon couple nyonso. O bokomi na bana 4. Ouais. Bokomi na bana 5. Bokomi na bana 6. Tope 7, tope 8. Impossible. Ato kangiye na kindumba. Sikaboy. Boza na tanti ya koloba ke bosala nini? Bokabwana. Bokoko kabwana te po soki bokabwani ekozala soit kolela ya mama na kolela ya bana. Si osololi pena. To petango bozo kabwana. Mwasi wana na bana bako vivre ndenge nini? Vie ya lelo, vie actuelle, vie ya lelo ezo senga nini? Na pasi na bisengo tozala ensemble. Amen. Mama tikala na bana, papa kende koluka. Soit biso bibale to koti terrain. Po bana wana bakola. Si. Omoni lisolo ya chefté. Esala makana ba ebeta makana ba famille nyonso te. Eza tantôt plutôt. Kolela ya mama na mwana, mama zolela, mwana pa zolela. E mwana zolela za mwana makangu. Toyebite. Esa kozala chefté ya libota. C'est ça. Toi kozala Joseph ya libota. Osolo lipena. Toboyite bana nyonso bakoli na souffrance, na école ya souffrance. Ezalaka d'une manière ya formation. Mais ni koloba te ke bana nyonso ya souffrance babonga. Bana nyonso souffrance babongaka te. Na yango wana nazoloba temi na biso za kolela ya mama na kolela ya mwana. Eza vaste. Landa très vaste. Toko beta 2 semaines. Toko beta 2 semaines awa pona kolela. Landa. Na Hollanda. Kolela ya mama eza na étape nini? Bana 8 ebandi boni obimisa makanisa Angola. O na ki Angola 2 mois 3 mois na kuna masolo bien na kobenda bino. Libela. Mibale bele bakenda bongo misusu basonga te bakufa. Misusu babala kuna babandela ko bala kuna. Misusu babunana nzela makolo akepoto sota ke États-Unis. Abungi pe. Mama na lobaka boye. Bande kona biso mibali bino batu botika déjà bana awa bozali sous na terre bosala ba mariage kuna te bozali sous na terre bala kuna te. Amen. Lokola yo kende ko luka ka kotinde la mwasi awa ato yoki mwasi abali mobali musutinda ebokola bana osololi. Bande kona biso ebele basana ba poto basa bana poto melelo basana ba illettré awa makasi bana batanga bien te osololi pena. Au message divin. Asa parisien mais asa na ba illettré a ko banda bimamboka. Tilelo. Akipaka lisusu te asunga te. Atikela papa. Un bon papa faut la organisateur. Makasi. Ato yoki mwaso tikaki na. Basi ebele babali mibali musu. Eza pasi mte bali si bango. Makasi. Pona nini yo tiki na bana 5 bana 6. Atali chou ezate. Ati kozwa mwa tonton moko boye. Mama yo kana bisayo. Il y a des capacités et des capacités. Et ça na mwasi mususu ata pasi yango ya ndenge nini ye. Asa ki ndumba te. Osoloni.
Ce que na mwasi mususu ayebi ko tekate ayebi ko lukate classe malonga te ya yebaki kaka nzoto mobali bana mobala zo luka basani bazolia surtout ça. Il y a des filles bazo sala boye makasi pona nini ayekole lokote nzambo tozo sambela lelo azan lokola nzambe moko ya papier hygiénique ndeni na rapport ko pesa nzambe tozo pesa nzambe nzamba asunga yo na eloko nini yo yebi neti nga na vandi ya mama kapashi à part ba bêtise nga na salaka moi je suis chauffeur mécanicien là c'est pour nom de pour je suis c'est dit batu ba mona nga nazo bula batu ba komi ko gangela ngai oh papa yo tie yo ko ko bula musano qui receveur oui musano peut to sala comme ça biso ba promé belé mais yebi ça ba ko za receveur na lobi ba lobi te zonga ba solo maman oh yaya na maboko a pasteur de la foi nazalaki porteur komemela ye bilamba mwana bitinda kotambola kozala na papa ensemble mpona kobénéficier mayele mpe bénédiction ezalaki école de formation mais na vie na nga moko nazalaki chauffeur mécanicien mécano baoyo bayibaka bapièce de recharge so bayedi bango motuka babongisa nazalaki parmi si c'est le roi nazalaki parmi bao bachangeaka bapièce nga mutu nayibaka yo te pourquoi yo so bato biso bayibi yo olaetaka nga bere zela na ye kolela ya mama mosusu azolela mais eleleli na ye epa nzambe eza sans effet eza na effet te mpo na nini ozolela na mobali oyo atikela o charge te célibataire ozolela na mobali oyo ya batu amari landa te nabi kolika bongo te ozolela kolela oyo oyekola te otangi te misala oyebi te koteka oyebi te kolela ya mabe eza ndenge nini malanda te nolanda boboti bana ebele na nsima ya kobota bana ata oboti moko mama kapashi bato bazokanisa kolela oyo nga nazoloba mama kande mama kapashi ofandi bo mama mobalo oyo te kolela wana nazoloba ya modele wana te kolela intérieurement na kati ya motema bien conjugué maman y a des filles fidèles fidéline ya makasi y a des filles boboti na ye bana mwasa mayele mwasa kimia mwasi moko ayekola andimi bofana mobali babota bana baboti bana après kobota bana mobali alobi ake koluka e mobali banda akenda ngana lobaka boye koluka eza entre parenthèses toyebi te parce que monde toke na libana mboka ebele mpe bozelaka ye telefone eleka te mazali na prison ouais mingi ebele bakota ba prison mpona erreur moko ya mokie bamemisa ye tanto eloko moko ezala drogue ekota ye prison yo mwasi ozelaka ye awa olemba osolo liko ndeko mobali bongisa na mwasi oyo atako bokabwana mais nalingi réconciliation moko esalama très propre ozwaka ta charge ya bana na yo parce que kolela ya mwasi eza très puissant kolela ya bana eza très puissant et soki nalobi na memango na ndenge ya république pasi na biso nyonso bacongolais eza mpe kolela ya mwasi mpe kolela ya bana osolo liko pasi na biso bacongolais eza kolela ya mwasi mpe kolela ya bana kolela ya bana mama kapashi kende meme na baétats-unis kende meme na baeurope bakoloba après mwana mwasi mobali na suka
bazo chaku tumbua après mobala ye to nyau na je biso makambo solo solo liko to lion biso mibali mama kapash kange loko na zo biso kanga lité ça vaste biso mibali to lelisi basi makasi ya kosakana te biso bana mibali makasi yo to reconnaître en to lelisaka bango chaque jour na bana na bango olongolisa ye combien de zemi bandeko basi bozala pe souple biso pe bolekisi makasi nga naza mwana maboko ya mama mais ekoleli o nga na kolela nayokela meme na mama na nga mawa nalobi non mwana kola mama Clémentine mwana kolaka boye te mwana boko ya makate me mwana babokolaka ye makasi semi fazer baozomona lelo balati baveste na bajipa kitoko bazotambola batondisi baetage mama so babetelo le passé na bango semi fazer eza na bana ebele na mboko yo tata mama baza en vie mais mwana zokola loko ofele de père et de mère bazali baza eza na mama ngani naza boye nakosa yo te ngaso mwana na ngana no alie te yebaka ta masanga ngo na yoka posa omelango te soki mwana nga alie te même ata na fille mosusu non d'accord soki no mwana alie te même ata na na fille mosusu na hotel maté ndeni za mukolo ko ndeko na mosi yoka na peso lisesi beta lisesi nzamba épargnaka biso ba ndenge ebele na lobi bien nzambe a épargnaka biso na ba ndenge ebele mama Kapash dadi okute na garçon moko bokomi na c'est-à-dire bon na tchabo na tcheyote majorité ya ba garçon nyonso bakina na ba fille na ba hôtel nzoto boya ko telema ba garçon bakanga ba fille wana bandoki nandeni na bandela te sitole na lobi boyi na lobi boyi majorité ya ba garçon bakena na ba fille na ba hôtel pardon botie loko na temps fort mobali sikolo kwa nzoto na ya kimobali eboyi kosala mouvement petit anchor te nzamba épargne abiso de côté jopa kozala anchor nzamba épargne au fille si vous comprenez niveau te oh peno keli kolo makasi vous comprenez niveau na ngate na mon aventurier vous comprenez niveau na ngate oh pena obeti ndeko mwasi nzambe a épargne yo tantôt garçon wana soka telemaki kindoki maladie nzamba lobi te fiyo aza mwana ngai yaya otelemate oui osololi lembele bato ebele sikoyo bagarso ebele bakende nango faux petit na santa ebele nakutana petit mwa ncho ye na foxa eloko te ozomona nzambe aépargne yo mama Kapash garso nyonso okenda na ye hotel oyebisa ngai natanga bakomo na bango neti nani te ubomba neti nani bampaka nyonso lokota nzambe aépargnaka biso na bandenge ebele osolo mobala azomona kaka nzambe nde aépargne ye te nzambe pa épargne mpe mwasi mpo mibali tokendaka kobeta masolo bongo tobetaka masolo yaya oyebiki Kapash ya seda tokota boye na kata forme boye oyebiki bilengi nyonso namonaka ntango tozala ne na plateau ndenge alata bilamba nakoma kuna bilengi nyonso abuhu pia pourquoi yo kende lobaka nzambe aépargne yo mpo yo oza mobali mpo yo nde otelemaka te nzambe aépargne ndeko mwasi
peut-être mukolo wana kaso bimaki na ye mukolo ngoso pe maladie yango wana mukolo fino pe ninga beba yango wana c'est ça nzamba talité petit momi avec une esprit ya bien mais ya ne kitoko te na bikisa momi OK abikisi yo amen bande ko mibali bolongo le loko wana na mutu boya mabe place wana eza na tina te loko boya nango wana nzamba épargne ka biso les deux côtés tout comme ako épargner moi si tout comme ako épargner pe mobali parce que yoza moi si sur le mec qui na profondément exact très compliqué mais tu permets nga yoza moi si yoko télématé yene muto ko téléma posa nini abanda OK yango monisco ba o ba téléma ka ba banda bangonde ba bakena na idée wana na mutuke nzamba épargner ye OK yozo c'est la ka yasa nini abanda OK po yenda ko téléma yoko télématé OK yako ya po exciter yo po bosa nini bo banda OK est-ce qu'on a le na sagesse et intellectuelle makasi na boy ko kota penani na kota ka penati na kati na sololi bongo c'est pour cela thème na biso zala ki kolela ya maman sololi ngo bien makasi na kolela ya mwana ozela ba code bandeko anana posa code muto ate décembre yango pasteur ni aboya code bacha ku Orange Money Airtel nini kolela ya mama na kolela ya mwana eza na mibali ebele balimbisaka difficilement akangela mère kanda ebele kangela mwasi kanda obobota na ye te umela nango tika boy pastor po bokaboni mutu na mutake na kwa na ye mwasi oyo boboti na ye bana abloka bana kanga kanda meza na limite sika boy parce que yondo ko bima perdant na mikolezo ya sika boy abota ba kuluna abota ba voyou abota bana mitu esalaka te yo papa parce que ezana bato ebele bakanga kanda bongo alobi na mwasi na bana na okipe bino te osolo liko ozo bima parent irresponsable ozo yeba te silika boya mama na bango metinda mbo tokuta na lisusu te ngana na chambre abu pia mais pona bana tunaka évolution yo pe mama tika molimo ya incompréhension po mutaninga tuna évolution ya bana na ye yo yebi bie bobota akobenga po tuna bana okobana incompréhension pona nini obengeni nini na nini bapela pambate na boy oh ezalaka na mwakanda mombo ida tiki loko oseli la ogo ya makasi na pegisi yo nite yo penza nde yanga parti yo tika siko ana minute yo banda ko trouver yango siko lokolo bokola ka bana ndeko na yo ndeko na benga te mobali na ye sala lokwa neti ndeko no akufa atikela yo bana mobali pe accepter bana baboko mais pas mama kulutu to mama leki soka benyo yamba net na mwa qualité wana na pétition mama okoluka ka déséquilibre na bana parce que mwana za ya mutu moko te lobi yoko zala te tantôt bandeko no bakoboko la bana te omona ka neti ba okoka po boza vivant ba okoka ndeko na mwasi za muto te te kata te yo papa yo za te ti we ndenge nini ma sœur bakoka te nini bakoka te tata mwana lobi ke ngana zozwa bana ngai siko bandeko no batelema baboya okibukola bana wapi ma sœur na mwasini balingaka pe bana boye te la mwasini na mwasini bagogolelanga bana tika toyabebisa te kolela ya mama na kolela ya mwana bana bamama mosusu bazolela inconsciemment makamango yango tozoloba te azolela inconsciemment tozoyeba te azolela maza na tort ndeti yo oza na tort yani mobala bengi mpona bana incompréhension okomenga nde bugumestre zu yango ya nini yo na esesila bandeko basi oyo esili etikali tobokola bana kumisa nzambe soko obotana mobali moko azwaka après 1 mois abengi atuna santa bana to pe ayoka bana na telefone mama eza na mibali ya kakipaka kokolo
ya ba focus, ya ba silence, ya ba la pompon, ya ba la baba. Tala akobeta yo Cara Pro Max. Italian. Akoyebisa yo boye nga mukongo na nga bana basilite. Yo kanga wana nga na kozwa ya ngai. Mama Kapash, sepelaka tata ya mwana atindaka pe $100 pona bana na ye. Eza lisumu te. Tika ben compréhension wana ndeko na nga mwasi pona okaki dernier mot ngo bunda. Oh, Batinda n'est pas pour qu'on ait un message. T'es ngana za mosala nzambe. Ouais, coticias. Coticias c'était pour bango pe bakabela ngano eloko te. Na luka pe na lia eloko na bango na lia te. Na yeba pe bilongi na bango te. Balinga kote. Ah, c'est comme na bomango. Nzambe na ngano. Yo pe na no boma au crucifia. Na bilobela na plateau. Kolela ya mama na kolela ya mwana eza malédiction na lingomba. Temo etali diagonesse, etali famille diagonesse et arrêté. Kolela ya mama pe ya mwana eza malédiction na papa pe eza malédiction na mboka. OK. Mboka oyo bana bazolela mingi, ba mama bazolela mingo banoyoka ngo solo mpuku epola. Ndenge na ibse ko ces derniers temps nazoyoka Congo solampuku epola na ibse vérité partout ko leko zoka solomoko ya mpuku epola ngana ka isaka ezaka na changu embouteillage mituke comme na solampuku epola batembele. Voilà, je vous aime beaucoup. Totika kolelisa ba mama, totika kolelisa bana. Parce que bana bazali pamboli na pays Europe, na ba États-Unis, na ba Canada, na Congo, moi naza mutungisi pe mutu pasi. Moi naza malédiction. Liloba ya Bible wana ba respecta yango na poto po mwana na poto bazo futa ye, mwana na poto za na ba place na ye esengeli. Mais awa ezoya me o baza na balabala ba leke bele kenene échanger. Okutaka talaba na mike ya 8 ya 6 ans, OK na boulevard, OK partout, ça dit eza soni makasi. Ndeko nanga mwasi ba senta yo awa na Kinshasa na Congo ba kritika yo. Kimamba muluka nzela poto ba keno sentelo na poto oyo ka valeur ya ko sente na yo. Muto ba sente na poto aza na valeur makasi koleka plus que o ba uti ko bale ba lati alliance. Que le bon Dieu te bénisse. Capage TV. Capage TV. Capage TV.